Edino image toko mona sitoyo panja sango ya Kongo ayo yo panja sango ya Kongo edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye aswaka tina so mama bituma lumambu parti politique, ma politicien, on a besoin de bango les sous la minute yo. Toza la besoin ya lumbe mouete. Ndenge toza boye, pardon la sisa koloba. Ndenge toza boye. Tokolunga leso makamba ba politicien de ba kokosa biso parce que to tchaki bango liboso baso kokate. Donc sikoyo bazavu bandeko na biso mouete boka bango ezate bazalo mo sima ya peuple. Alors, ndenge toza boye. Tomata tokita marche soki ka lelo te biso nyonso tosalaka lobi tozali awa le 21 tozali awa le 22 tozali awa ti tokolia bona ne libanda na malili ingeta alobi boye s'il vous plaît nakopesa Pacholi micro balobi ba église fo ekangama parce que lokola basambelaka Nzambe azali muto en vérité. Nzambe asala biso na vérité. Lumière na ténèbres basangisaka yango. Alors, soki bango balingi. Veillez bakosambela biso awa pona Congo. Bakosambela biso awa pona Congo. Bapekisi muto asambela te. Mais tout le monde a écouté l'église catholique et bunda pona mboka na bango rong. Alors yango tolobi. Bosa la vigilant. Kopesa na ba numéro. Soki ba moni kaka o kolabo moko. O mutu mo azo déplacer moi parole muke. Betaye. Parce que bato ba doute. Mawa ezali ngambo. Mawa ezali. Soko yokili mutu mawa ko sur l'opposition soko ya bien. Mawa ezali ngambo. Soko moni ke mutu pena zo ke à gauche droite o ke no o moni bona boy. Foko bambaye eloko ya monene. Bambaye mbata. Makambo mboka ata bakanyo na garde à vue sikoyo. So batuni oko na OPJ nini? Baba opo na mboka. Mbala mboka esali babimisi na bango yo. Ba soda o bateli na baboma na bango batute. Bana ba bambwa kopal. Merci c'est le soka zaki na Congo nde ba koboma biso. Je m'adresse au mec et meuf d'ici. S'il vous plaît. Ramenez la nouvelle. Balobi, ramenez les nouvelles chez les boucs qui sont restés à la maison. S'il vous plaît. Dis à tout le mec qui sort dehors. Demain le 29. Pardon, le 20 s'il vous plaît. Demain le 20. On va partir ici. C'est la tête de ma mère. C'est la tête d'homme. C'est la tête de homme. Je vous dis, c'est ça. Ingeta. Merci beaucoup. Ingeta, qui c'est le journaliste, c'est là sur la frère Bisso, frère Bisso Pacholi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Pacholi. Bon, encore, je viens de recevoir un petit message, mais ils ont un exemple, moi, mon nez n'est pas épais Bisso. Je crois qu'il y a une image, autant image ou bien, l'autre les gars, si qu'on a Turquie, pour Azuma Sassi. Au moins de Moutoua Azuma Sassi, au Tuninga Soudanani, les alliés ambassadeurs, il y a Russie, la Turquie, Moutoua Obomaya, Syria, et là, Maramoussé, les unes à autre chose. Alors, le bango bien, les informations sont votre BFM TV sur les camps directs. Donc, à l'Obinini, aux Oboma, Bissokuna, Bissopé Atosanini, Obomabino.
donc epesa biso pe leçon yo mamusele les na lobia yo moni collabo omoni collabo azo le kobite le roi za moi tata moi na biso pesa nga 10 francs mais yeso kaza riche yo za riche te pona ngai mutu nyonso aza collabo komo na ye ko bomai ba français ba yokela ba bato mutu nyonso soutenera Hitler ba français ba bomai otanga to otanga ba bomai a na mboko mutu nyonso o sango nyonso o yakotaka mutu ya nazi ba kotele na église catholique ba kata e mutu papa mutu ya kufa ko ayeba ateka dae même David abomi nzamba lobi l'homme selon mon cœur otanga Bible siko bino bo comprendre onde donc ngai na olobaka elo moko tozala nango na mituna biso lelo to lobi wana kanisa mwana moko boya kufa wana Congo parce que azanga ki aspirine soko moni obemina omoni matata ponyo omoni kimbuta omoni oya la première riona mova omoni passe bakike mulumba wana ces gens là ba mende ko kera e mawate so za makasi obeta ete so yango to pezo pesa ba numéro pour rien te so za makasi obeta ete omoni azala batu bendana ka mupanzi ko tata na Facebook komela ta mutu moko e koma tango e koma toko aider facilement maman oza mwasi oza ka osala na hôtel ou na hôpital ba nga ozo na bango aw bon imaginer que l'homme na beta nso mwa muke Kimbuta azali neti président ya Kinshasa pour le pays da semi fédéral. Comment se fait-il que na Kinshasa otongaka ni école ni hôpital motonga ba cimetière donc on a eu plus de morts plus d'argent pour ba cimetière ezayi tant ba oke kunda batu mbongo yake na pocha nani donc tout boma batu encore donc bon comprendre on a ça soana donc ndeto za mutu tout hasard akufela soit ndeko na ye to nani atana aspirine ou na guerre mutu nyonso akufi na Congo pour na pasi eza lokola yo mwana na yo to nani akufi na bokoti mo et pas nani ya Kimbuta donc Kimbuta soki azwami awa de nazola ba pamba te po ndeko molo bien kolela awa azolela lobi bakangi mwana Kimbuta mais ba combattant mususu bakei ilagiwa bando combattant mususu bakei balongolie bo bakimisa mwana Kimbuta osomona ngo normal osomona donc il faut dire même Mouto a lobby papa on dit à ta combattant parce que Mouto a zali combattant soit comment défendre des collaborateurs à donc comme ça micro pas fermé donc là on a ça vient bon longo la motema ya mawa comme mité mama casse merci peuple congolais ingeta peuple congolais tolingi Congo ezala liboke lisanga be tata be mama be ekolo be tolingi te oyo mutu ya kingani oyo mutu ya kingani tokotala ngo après problème na biso eza kanambe Kabila soka longwe totier état de droit tokojuger tout le monde mais pour l'instant tous à la dispersité tous à la c'est bomoko pona kolanda c'est mutu moko na système c'est Kabila système ils ont fait souffrir biso et ils ont opposition et ça c'est Kabila opposition par contre dans la faillite comme biso nyonso mais problème de Kabila Ingeta venez voir Kabila assassin au Congo Kabila assassin au Congo venez voir Kabila assassin au Congo Kabila assassin au Congo oh il a tué les Congolais pour les diamants pour les quotas nous demandons sa démission à l'immédiat sa condition oh, Kabila assassin au Congo Kabila assassin au Congo au combattant
na mokonzi wa mama bakota Paris bazo s'ennuyer mouvement za pena trop te olia pena ya bien za sous bakota Paris te kolia za moko na kata Ivry awa epa ya serre na biso ba restaurant ewaka mi José babi moi ça pembe tina mabolongo mi José le bela bango liloba moko merci mi mokonzi wa mama oza mi José la reine de Lyon babi moi ça pembe te dans restaurant oza ma casse kolia kitoko komela kitoko nga alie malangwa na lie na taba donc goût babi chez maman ewaka quoi serre ewaka na Ivry et puis la qualité c'est pas la quantité ça veut dire que ah babi na goût on a besoin kiridate a besoin kiridate donc lemba ya goût ya konika ba goût l'Afrique ko lia le gros boulot za matonge mais on a poto comprendre donc so la reine mi chose a confirmé donc na les bien na meli bien na la chez Waka chez Jeannette nganda sans polémique soye olia bilo nyo sa mokili o Afrique olinga. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette. Maman Waka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, penza so boye, boko sepela. Ah, tozanga elorote. Eloro nyonso olimolia ezali. Olingi pondu poma za muluba la nga mingi pondu. Donc pondu ezala raté. Olingi makelele pe okolia yango. Donc nyonso ezali. Loboye bele boko sepela. Ba fille bien bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Mama Iwaka. C'est un restaurant où on boit, on mange et la cuisine est bien faite et bien cuisinée. Donc on le suit par rapport à sa bouffe, voilà, l'accueil au fait, voilà. Vous savez, je connais, ça fait, je sais pas, ça fait 10 ans, je connais. Donc on est là pour... Oui, Ngaï Jeannette, comme on a Jeannette, c'est Wakeza Combo Restaurant. Donc Nazana Ivry, Binomo Bomoni, cadre propre, donc Bolembisi, donc Mbisi Kitoko, Bilonyo Stuki. Et Bella Tinamikua. Voilà, donc et puis c'est Kotarapena Tinamikua. Donc voilà, on a ma katkana Olamba. Pas serre na biso Jeannette et waka babi ko lia kitoko makaya. Oh my, on est nga lula nga malangwa mais na lia ba malangwa mais et puis c'est kota makamba bono na mona te tina kuta obakata suka. Donc vraiment ko lia kitoko ko mela kitoko babo yepe. So mona basa kitoko yawa ngomona bavwejo yawa donc serre waka simbigwa dans les bons. Y'a Patrick Marois Vendi, mon mari espèce. Y'a Marois Vendi, Major Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et ça oinda umela soko yé na chance oté veut dire umela té Global Express c'est Patrick Malwavengi Vril Léon numéro 25 baby agence ya grave agence ya munene oyo tozoko tinda ba koli na biso na Kinshasa ba koli na biso na Angola ba koli na biso na Brazza po koli le koma kitoko il faut le kana Vril Léon numéro 25 et pas Patrick Malwavengi balobi Global Express souka l'agence au yete veut dire au melate pour na kati agence oyo tozana ba service ebele rotina ba carton rotina bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa kozwa traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko lingo umela foya na Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela hatinda bilo oneka awa po bilo oneko ba kitoko na bakini po ngava ba carton ekendaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Vril Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufiu mama l'agence
alliance ya boye besoin na te yango oyo bameli bino na kati ya Château Rouge et esika obunga te rue Léon numéro 25 umela